internet la biso ya Jika Info News na monde déjà vient de la américain puis on zambe la peste de mon tika bossa d'union so. Bossa en ce moment plaisir il y a trop un pour moi plaisir là recevoir Tiana TV Tiana mama kolongu to sur la qualité aux appels to sur la qualité musicale parce que déjà ma production ya ba concert et ça tellement ébélé ba production ba concert et ça tellement ébélé tout monde il faut aller il faut pas déjà na masamba débat pourquoi pas faire égo la faire dans la préparatif il y a concert mais aux allées 24 juin tout monde il sous ba concert ça tellement ébélé tout ça la moi analyse voilà na Tiana mbote na nous oui bonjour le groupe de la presse bonjour à internet nous sommes tout là d'Abisso bonjour à Bamine surtout à chaîne d'Abisso Jika TV donc merci. Voilà, Tiana, moi, analyse mouké, tout bandana nous par rapport à l'actualité, Marie-Paul, est-ce que vous bien? Bon. Vous avez bien été? Je n'ai bien été dans nos pays. Moi, je suis bien na yo ebeka lobby na talaki. OK. Abande ko ba makambo boye ce qui a wera ni na ebie. Très bien. Na ebie été na mona été na ki depuis bon moi na ngati na ki mokolo bo na yo mona ka fele. OK. Ce qui tombe qui to sala moi analyse mouké par rapport ya ba propos yo Marie-Paul alobaki par rapport ya ndenge azo boya wera ensemble na lobby ayebi été pour ba beke ko pina ye ko boya pe concert ya Félix Wazefa ko eza na stade de Marseille surtout to sala to ko analyser on de ya beta na nzembo ni. Asa banzembo na ye pe nzembo ninga na ye. Marie-Paul amuta kala wala mona asala abeta pe ba concert atana ba tout ça ta ba bar. OK. Ensuite tu na ba salle c'est trop bien abeta concert à combien? Abeta concert moi ko bo je crois ezaki na imika à l'époque wana guerre ezala quand we ensemble na JB Piana. Donc yesu ko yo azaka pour JB Piana ndo boni ba fanatique ya BCBG ba kenda ko soutenir ye pona we abeta concert na nini na stade. C'est azaka misia ya JB. Abandoke na sima sise. Ka tout lo banya azaka misia JB. Abîmé pas JB. Abîmé pas JB. T'as qu'à soutenir JB. Ah, bandana ko diembela. Bandana ko diembela JB succès. Kasi lo ba bongo bon imikeza sale, sala munene. Ah, moi mobali okuto o pe utake pa wera o. O azaka animateur o. Amata échafaudage na poto bo amata échafaudage. Kuna sala musique ta ko na musique. C'est là tu as ko kenanga mba nani. C'est le na ebite feza ye wana. Feza ye wana ye kuto ya tela fali libaya le 20 la tela fali libaya na gnamdani na martira non ya ko beta ko sala mona mamde balukela ka yedi siko ye Marie-Paul ngaza concert aboyi ka ba mo aboyi na lobi ayebite ayebiwe na tia tikala pe ba kombo wana te abimisi ya biso ka ta de album na ye te abimisa ka album na ye moko we abimisi la biso ta 6 album oh ya sala so ya nani ba yebi yango ya bimisa biso ka moko uswata bimisa biso 5 wera bimisa biso ka album moko ata album kutu te abimisa biso ka ata générique moko kaka totala so ya nani etala poni ko boya batu musuna loyenge donc olala na opongi osile ozaka neloko kosala te oyebi baroga misu bango yeyo ozalo kala nzemo depuis ka obeta o na wana esila pe bongo esila ka wana nzemo musu ozobeta te toyebi te soka za mais ton bout déjà fallu pour pendant ma samba débat kuna oyo pe bana Brazzaville pe roga pe le bijou wana pe ka bien fait concert na eko kasi ça ka tia libaya to lambela o tia libaya ngape na te siko bango bazotiela fali libaya fali so be tia bango fali tia libaya te omoni fali tia penda libende fali tia libende ngo pe ya jeto mo ba mabende za penda ko bolukelo ko kata mo ezati bango batiaka ba pusu ba blo fali tia ba tracteur atombolo penda longolio atio pembeni talaka muto tala fali alobelo ko depuis quartier la taba da ko lo bango za non après ça bango devoir à suivre les guides fali guide na bango fali banda osala makambo nyonso tu liboso na bango après bango ba ye ko landa na sima alongola martyr baya na loyenge ngape martyr fali ayaka ta mambo bimamboko fali ayaka aro retourner martyr allez héritier aokumba martyr tezela toke malembe héritier aokumba martyr faire aloba na eta bimisa slogan moko te mais ba gaulois na ba gauloise ba bimisa la faire slogan que biso to ko zipa martyr
allez bango moko lisusu banani ya jet set bakomi badanser badanseuse na bamisia jet set donc jet set mombe ekomi o biso tokorepasse martyre yo mais fali ntango oya martyre atour ya mibala ya obeta martyre tuna tosa martyre nini tomema martyre tobondeli martyre tolalisi martyre Tana tomoni faire rigola les pas grâce à Diana concert où ça confirmé le 24 juin 2023 au Bagoloa Zinyoso baza vraiment là c'est ma concert wana mais pour tout le monde sous Didier Lacoste même date voilà le 24 juin à TP concert na nini na terrain municipal na terrain à Massina plutôt lelo lisusu tomoni roga même date wana lisusu pe kaka le 24 juin ate sous concert na kuna de façon que ba empêcher kaka faire rigola toye ba te problème ezate soko za ka golo ko kene neti ba warrior yo lingo yebisanga ke concert fallait abete za ka ba warrior ka ndemu bayaka ba golo pe baya bana wenge bayaka bana quartier la tempe baya ba fana quartier la tempe bayaka OK ozo comprendre elobi ka te ke soko za ka warrior ndoko kene te neti babiso o tobanda koloba ba makambo bafali mais concert le 24 non zala to soutenir la bonne musique to soutenir na soutenir danité nani moko te o nani leader moko te nga kaka fali to nga faire to nani te to zana pour soutenir muto azo sala la bonne musique to zana pour soutenir la bonne musique eza na ngoy ka likamuke non nga na otia libaya po na ebike concert eza ya fait ya fali nga pe faire meni na otia na tie concert en place boye ou soit ministère mo ba soutenir ka faire nga na otia concert en place boye na bike ba ministère ya banani bana ya nani bana wenge ba roya ba soutenir nga ole ba ke tonisa eza na ngo bongo donc ezo ke na ngo bongo wana eza na ngo eloko kamola te mais yeba ke mwana mokie soko bazola kise moi tala moi yango wana ba ola kise moi ya tala musapi eloba mani ki ba ola kise moi ta sanza yango wana ya ta siko musapi donc otia tembe na mokolo te mambo wera sala Marie Paul sala muti taka na yebi ete na yebi pi makambo sala te yango na oloba toyebi te so Marie Paul akufi ndenge ba artiste bazaka no ba memi pe artiste ba memi batie na ye pe batie komone pe na place des artistes bo na yebi te Marie Paul so ba otia ça artiste batie te pour la nina asala nini bataka bato batika sango batika lisolo histoire gigola ye wana ba mema ke na place des artistes kombo etikali gigola na butu pe so moni est-ce que ba rôle ya place des artistes wana oye ba rôle nango ezaka ba kombo bato bomona ka batiaka wana te mama na temple au moins oza musicien nde oyeba makambo oyo tuna ba musicien ba leader ba oyebisa bino makambo akenda osala na place des artistes yana na butu tokanga ba misu kuna album elingi ebima aye na CD alalisa ngo wana wana peut-être azosenga kaka nzambe yo ebika nzambe na cimetière wana eza cimetière ya baartiste aye penzala aye pe ana eloko ni aye asali makambo wana invocation nini alalisa na cimetière na bango baartiste lobi nango ake nango epesi makambo sortie médiatique eloko mbala moko show ememi yango wall tana est-ce que aussi déjà temps ya kotala sport ya publicité oyo ya faire ekola komona kosala makambo moko boye selon kaka barumeur ndenge ezolobama ndenge ataki makambo wana cercueil mwa mopanzi boye bato ebele mpenza bazomituna est ce que vraiment na makambo okutaki koleka ya disparition aleki na ye na place makambo bacercueil atie wana biso tomona ngo kaka bongo na image moko boye loko ya guide digital bazobomba ezopesa biso mpenza mwa confusion mokie kasi elingi olakisaka libulu batimole bakundanga nzambe abimisanga ye moko abikundi na kati ye moko moto alinga akundanga tu atioli disparition ya gigolo esala faire repasse asatanda na ngote malgré bilobaloba ebimaki malgré nani orle ayaki alobaki esengaki aloba mais esalaki epasse otalaki na orchestre na nga ta mosusu na signaka te moto akoki okufa baliwa moko ya mabe na bandenge oyo gigolo akomelaki epuis na ndimi te na jet set ndenge eza na malgré baza na bango bato moto akoki esala makambo na ye na ndenge na ye mais koluka toza na makambo oleka leader po place leader atelemela yo yebi te yo okende oluka okoma place leader atelemela
yo sikoyo soki okomi place wana te ake mpenza mpo bato bamonaka ake mpe aboyekita atalelakisi etala olinga asala boye me esimbi te ye wana. Voilà, merci, merci beaucoup Tiana TV. Tokomi penga na suka ya analyse na biso mukie na chaîne na biso JK Info News ya boss azaka moko Joël Ilubula depuis Canada. Et quelques dédicaces pour na terminer quand nous appelons moi analyse oyo. Ah na Maël Africain Libre on a partenaire dans ma privé personnel Michel Gracia depuis merci à Pasta Drinker Antonio Pekano le mannequin de Paris Didier Pierre Tantos Temai Mobala Angie Soukari. Merci à Batounion, surtout à Zuli Bakou Orlando. Merci à Bagologne, surtout pour soutenir Papa Hervé. Dans Moussala Osala, surtout dans ma communicateur, on a tel que Patient le Padre, Namoni, Héritier Iboula, Namoni, Nomiaba, Namoni Lissousou, Nani, Bouvé le Gaulois, Namoni sous Charlie Paka, Namoni sous Bogard de la presse, Mouka Tombolo. Donc, namoni ba communicateur on avait presque belé ba soutenir faire école là na musande musa ezo le kakito konde musa les okende bien donc merci na batunyo surtout bazuli ba ko yolanda biso na JK Info News plutôt merci na bino nyonso to continuer toujours au sa biso chance na opportunité au le kakra pour le belara moi ba artiste et ça la biso bien merci na Jet Set mobimba ko continuer toujours pour ça la boulot na bino kito konde ozo sala to na ngapi na bino to kutana la prochaine merci bisous bye bon message. Merci beaucoup, chers internautes. Merci parce que vous avez fait un bus sur ma commentaire, na bino de ça la bien et ça la biso penda bien ma casse. Merci mille à la grande famille qui Cambés Nebi que vous avez tellement élevé depuis Goma, Liban à Moka Boza, na bino vous soutenir la caroline de la presse. Restez toujours branchés côté dans notre chaîne JK Info News. Mais information il y a bien. Bye, bon sur le programme.